ba mama to fanda te. Bébé quoi. Chaba Kasongo Shakira Beton. Oh oui, chérie, mon bébé, oh là là, bien. Irène Masiandoki. Mon perso, Osatiro et la Takalia, Siange Katana. Nabituma Basua, Yobundi Sangaïa, 5 ans. Jamabamana modèle, la modèle, Tina Famia Ibe. Masiandoki, Enakoma Kobanga, oh. Ah oui, bah tout ninga décor à Zawa Piboé. Ah, décor à Zwamina site Kitoko, oh Tobengi, Toronto City VIP de Maluku. Et ça espace pour na yo, pour nanga, pour ndeko nyoso, ozala na projet à vie. Toronto City VIP, yo ka avantage. Toza 5 minutes pour mon fleuve. Toza pembeni na site ya Vodacom. Makambo teli réseau, bozana. Tozali nzinga ya quartier d'investisseurs. Tu comprends? Ah, Toronto City VIP de Maluku. Pembe na mai. Mpepe moko naturel. Wana poto. Ba diaspora nyonso. Olingo s'investir na mboka na yo. Toronto City VIP de Maluku. Et puis ça te zo teka ba espace kitoko. Kolongwa place Nazar. Tiomo na presse. To passo la nzela. Toronto City VIP de Maluku. Et ko sunga yo ozala na projet osala site touristique. Tiope otonga villa na yo. Ah papa. Benga papa Willy. Benga papa Willy na numéro oyo. Ta numéro de Chelibino. Benga. Na moi mbongo mukie. Osombi espace na yo. Je voulais juste faire l'appel à nos frères de la diaspora, de partout où vous êtes, pour venir acheter les terrains que nous sommes juste en train de morceler. Vous allez bien voir qu'il y a des bornes, il y a même les travaux qui sont juste en train d'effectuer. Donc le terrain est bel et bien assuré. Vous allez voir, derrière moi, c'est la régie des eaux. De l'autre côté, c'est le société Vodacom. Et devant moi, c'est juste World Vision. Là où Vision Mondiale sont juste en train aussi à un projet de construire les maisons pour ces travailleurs. Donc voilà, nous sommes ici à Maluku. C'est déjà un endroit habitable. Les quartiers, comme vous allez voir de l'autre côté, c'est déjà habitable. Il y a déjà les gens et c'est non loin parmi les autres cités que vous connaissez déjà. Merci Papa Willy. Tokobenga yo, Poto Somba, Totonga Nekolo. Na Toronto City, VIP de Maluku. Bonjour, bonsoir, Nabamouré Zignon, Soba Misala Kolanda, Irène Masiandoki TV, oh maman bino et la cabino kakaba histoire vraie, pour essa la bino bavre makasi, Nabanda kunabino partout bozalindenge na lobaka nzamba lola, apambola bino pour na patience na fidélité na confiance, ndenge bozelaka masolo ya Irène Masiandoki essa la vraiment bien makasi. Yango to ebisaka bandeko nyonso bazolanda biso partout ba o nanu basabona na site yote. Vous abonnez na Irène Masiandoki TV et BT Pro Max parce que ngande maman bino na BT la cabino masola solo à aubergine et les kakati. Tout ça la ka proverbe 19-20 peu sungayo nanga na suite ya vie yango nazo rappeler ba diaspora banakin bana monde entier. Ozana lisolo moko ezo déranger olingo senga conseil to polingi babetango ko hésiter benga mama Irène Masiandoki balobi biso to betaka masolo to tangaka kombo ya moto te soki opesi biso permission te tokendaka bongo benga biso ba souhaiter ba joyeux anniversaire benga biso sala publicité ya société na yo tozawana pona bino pe na rappeler ba diaspora ozo kende Congo Kinshasa olingo passer ba séjour no ya bien ozo luka appartement alloué des chambres salon
cuisine salle de bain to pe chambre cuisine salle de bain ko hésiter te benga mama Irène Masiandoki na numéro oyo le kalboso écran na okozisika na ya kitoko ya kolala na prix ya bien avec sécurité. Tango kokoma pe na Kinshasa ndeko nanga o misala ka kokende kapela otambolaka bisika oyo oyoka kipa ya batu eza na bisika mosusu ndeko nanga soki oke Kinshasa okomi yango te seke nanu okomi te toza na restaurant moko na Congo Kinshasa Super Auberge chez Mama Sylvie Mwanzaka bandeko na ngai ba diaspora soki oke Kinshasa okomi epai ya Mama Sylvie Mwanzaka te na restaurant Super Auberge te seke okomi Kinshasa te balobi kende kolia bio na cadre moko ya bien ya propre ya qualité sika bakondina bato bozwi baliaka ya kohésite te yo petia libaya koma kuna na prix ya bien okose retrouver makasi bobenga biso pona adresse ya Mama Sylvie Mwanzaka bozala vraiment posé Mama Irène nazokende Congo pesanga adresse ya Mama Sylvie Mwanzaka okokutama vraiment na ba surprise ya bien na Congo Kinshasa. Merci na Mama Cornelia Lutadi la mwana telesi mwasi ya tata na kati ya Bundis balobi Grace Light Cosmétique makambo ya solo ezala kuna aubergine ekotaka te yo motolingo bongisa loposo ndeko nanga ko hésiter te benga biso Grace Light eza pona bino ezoteka mafuta ya qualité biloko ya propre toza na gamme na biso teint métis toza na caramel toza na teint oyo ya basi ya mwindu no ezala propre olingo longola ba tache ba bouton nyonso etungisaka pona obenga Mama Cornelia na kati ya Bundesi solution ezali numéro na ye na bemission na biso nyonso tosalaka totiaka logo wana badessinateur na se nango numéro ya telefone ya Mama Cornelia ezalaka wana yo pe moto ozoluka baperiki na bilamba ya kolata ya kilelo ko hésiter te benga na numéro wana à part Grace Light Cosmétique azape na boutique Rehoboth kolata kitoko mwana telesi Wumela na kati ya Bundesi. Voilà, merci pour la patience et fidélité. Maman Irène Ayakaboye, né la cabine masola solo aubergine awa ele kakate bo s'abonner, bo liker vidéo, bo partager parce que biso tozo sunga kaka communauté. Bande konanga na la solo mo que vraiment moulaite eza mo pousser. Eza lisolo ya ndeko na biso mwasi akutami na mboka ya Hollande alobi na cité kombo ya pays avandaka me kombo na bango ya famille na kombo ne disons identité na ye tobomba yango aye kosenga na bandeko bazoteka ba terrain na Kinshasa tozalaka mitema malamu yango nazoyebisa ba diaspora terrain nyonso bazoteka na Congo Kinshasa eza terrain kosomba te faut tozalaka vraiment mayele parce que na koyebisa bino lelo bato sérieux baza mokie neti biso toza na papa Willy na biso cité diaspora bamoure na bamourese tosalaka publicité ya papa Willy logique eza makasi ce que nous sommes terrain ozala posé ozala na logique contacter Mama Irène Masiandoki tana ba publicité na biso ya papa Willy na Toronto okozala jamais dessus parce que ye mikanda na ezali propre sérieux ezali nga na confirmer bino bokende pa ya papa Willy bokozala jamais dessus bamoure na bamoureze Toronto City ezana makambo ebele ya kitoko pona bino papa Willy abombeli bino surtout na logique ya mikanda bokozala jamais dessus mais bozomona bimona mona bo vérifiera mingi parce que mokili eza na ba réalité ndeko aza na Hollande bi Mama Irène aza mona liboso ya mama na ngai mama na ngai botinga tokoni vraiment na pasi makasi baboti biso ka basi toza na ndeko mobali te toza 4 filles mais nga naza mwana liboso Mama Irène kokufa ya papa na biso oyo abotanga na tikala komona ete akufa na yoka baleki na nga mibale tata na bango ayebana te ti lelo Mama Irène tokoli na pasi moko na Congo Kinshasa oko comprendre te Mama Irène tosali ba vigno songa na baleki na nga parce que mama alandisaki biso tokomaki lokola 4 filles na ndako tozaka na ba différence ba inane ba 2 ans Mama Irène tosali kindumba na niveau moko ya kosakana te mais ya kosana mobuto bandai kosala avant dernier na biso azwaki zemi abotaki bana ya mapasa ba sentaki Mama Irène mobala sentaki pe avant dernier na biso azalaki na vie ya malonga te esengaki biso fo tosala suki ndumba ya makasi po tobokola mama na bana ya leki na biso bamoure na bamourese bo partager lisolo bato mingi na poto babetaka tolo batambola bien bakola bien mais eza na bato ebele na vie bakola mabe
pona kozanga ndeko na biso mosomeka na sala ki vi pena ya salite na Congo na kivi na ya salite nzamba sala ki na grâce lokola linga ki famille ya ba pauvre oyo apesanga mobali yango aza awana Hollande ba mourir na ba moureuse mobali wana abengisanga do na seretova na Europe naza na mboka ya Hollande bo partager lisolo kombo to kotanga te mais aza na mboka ya Hollande mama Irène tant na komi na mboka Hollande na tikaki ba mama nanga babimisaki bango na ndako ya kofutela bande kovanda epai ya mama leki na biso mpe lokola susu locataire na kati ya lopango mama Irène mama akomaki kosouffrir makasi kolo lopango wana alingaki bandeko na ngai te na babana wana bamapasa wana bato baleki ebele mama Irène bande komenase mama leki abima na lopango mpo azobomba bato mama Irène ekomaki ntina niveau mama biso mpo ya kolala epa mama leki fo akota na butu makasi bamona ete lokola moyibi eya kosalaki mwana ntuka na biso na kozanga wana akota libala epai ya tata moko ya mokolo na Congo Kinshasa mère ni souffrance ezalaki nga na yeki poto na ye libala nazalaki na mbongo nanu ya kosonga bango te me nzambe ndenge alinga bato na ye tolobaka mibali nyonso baza mabe na mokili me bamoure na bamourese mibala malamu bazali nameka kotelema awa eza na batémoignage ya basi ebele babeta libaku na miliki bazwa mpe mibali ya malamu mama Irène mobali na ngai ayebaki nga na bavi nyonso nasala nga moko na vuwa nayebisi ndenge tokuwa na pasi na kindumba tosala acceptaka nga na kindumba mama Irène bana nakuta na ndaka libala nanga bien ke natambusaka bomoi nanga mabe me na trompa mobali nanga te nasalaka mpe misala ya mabe te etindanga kutu na banda kobondela vi mateya tozoyoka obima na nani ba ex partenaire bamakambo ebelebele ntango na bandi kobota na libala nanga esengeli funa lukelo na nzambe mama Irène bafamille nanga bazosouffrir makasi nga na Hollande naza na mbongo ya kosunga bafamille nanga te mobali nanga aki koyebisanga ke tolukela baparent nanga terrain batonga ne fiska atanda kwa manzanza po paseleki bamoure na bamourese bo partager lisolo nzamba lola akopambola bino mokili eza na ba réalité nango tango nalobaka Jésus Christ revient bientôt mwana moto azozonga nalobaka ngo pona sentiment te ezalaka slogan ya mama Irène te na rappelaka bana nzambe ke mokili etambolaka yango moko te eza na mokili oyo akela mokili oyo c'est Jésus Christ de Nazareth bamoure na bamourese mobala apesaki nga mbongo nasomba terrain mama Irène nasombaki terrain na Congo Kinshasa terrain moko ya malamu terrain moko ya posé mama Irène tasombelaki nga terrain wana azali moto oyo nayebi eloko esalanga pasi mama Irène bayaka kobotola biso terrain wana na 2021 babotolaka biso terrain mama Irène baparent nanga bamikotelaki kutu ta batonga ta manzanza yango te terrain ngo ebimisaki baproblème mama nanga lelo koma lelo alali alobi na église mais nga naza na poto mama azolala ntina permanence mama Irène eza facilité nayaki kosedeside nga bite lokola terrain bameli yango nazwela bango ata ndako ya kofutela mama Irène conséquence ya kofutela etei biso mabe makasi na vie mama Irène naye kozwa ndako ya kofutela ya bamama na biso nazwaki ndako ya 2 chambres cuisine salle de bain nafutaka ata $200 par mois lokola nzambe asalaki nga grâce nazwaki mwa bambula na poto na bina banda siko kosunga famille ate ya mingi ezokota te me ya mokie na force mpe ya mobali nanga bavandaka meme na vie ya bien mama Irène kofutela eza malamu me beta lisolo locataire aza mowumbu te mama Irène esika mama nanga kende kofutela mapango nyonso eza mapango ya kokota te eloko na ye kobeta sete na bandeko bazotika bamama na bango bafutelaka bandeko na bango bafutelaka bazalaka na vie de prière kozanga lopango eza volonté ya moto te eza nde kozanga makoki motu moko ta kolinga aza na bozwi mama ne amonaka pasi ndeti nga lelo nakoma sujet ya monkere bamama nanga bafamille nanga batelenganaka na Congo baza na esika kovanda te eza po biso tozwa grâce ya kokuta lopango te na mokili mama Irène mama bakende kofutela lopango bakende kofutela ntango kaka bakoti malgré tout bamabe bapasi mama na biso bandai kobelabela te ntango bakotika na lopango wana mama na biso akoma kobela mama Irène problème c'est problème po bofuta kutu ndako wana tokomi su na badifficulté soki ape aleki ebengi mama azobela mama asali crise mama Irène mbongo ekomi ole tofuta ndako tokomi na badifficulté parce que mama azokota bahôpital bakomi kokonsome sikoyo garantie bandeko bolanda biso na bokebi boko comprendre pourquoi sere na biso na Hollande abengi Irène Macedoki TV mpona kobeta lisolo ezali juste tosalelaka proverbe 19:20 po sunga yo nanga na suite ya vie
mama Irène et akosala ke mama kobela mama Irène basala ka 8 mois na lopango wana mama nanga ayaki kokufa mama Irène ezaki facilité donc mama nanga kufi leki nanga ya mwasi abandi malade PCT mbasu te vi ke totambola mabe na kindumba tozomona kaka ke tozofuta vi obiso totambola nango ezalaki vraiment salité makasi nga na bandeko nanga basi mama Irène orke eza wana te kofutela ebomela biso mama nzoka bana eleki nango babota mapasa wana na lupango tokotaki papa lupango wana azalaki na misala mabe abebisa bamapasa apesa bango kindoki bato bazosala biso baventure wana eza bamapasa mama Irène nga na poto nakomaki soki na lali na butu na tongo ondire na sangani na mobali bamapasa leki nanga baza deux garçons mibali ondire na sangani na mobali mama bandoto nanga ezalaka kaka ba mari de nuit vi nanga banda na komi na etape banda bamba bakotaki na ndako wana après liwa ya mama nga nazanga kimia mama Irène okolamuka vraiment basemence ya mwasi auti kolala na mobali na nzoto mama Irène prière ni na salite prière ni mama Irène nga na salite mama Irène eza facilité te ya bana na nzambe tokima pa esumasiya topensaka kaka na le passé na biso te mingi baza bloqué na le passé na bango ke natambolaka mabe peut-être yango vi nanga etelemi boye mama Irène nga nazalaki na kati ya pensée wana ntango nazolota bandota bamari de nuit mpo na nga mibali natambola na bango lokwa natambolaka mabe peut-être natambolaki na ex partenaire moko ya misala mabe nde azolandelanga nzoka yango te mama Irène pesa courage na basi tokime pa esumasiya tant eza vraiment mauvais mama Irène leki nanga mbasu leki nanga mpese bamaladi bele mama Irène tokomi na difficulté ofuta ndako mobali pa komi kolemba mama Irène mobala komi na comportement mabe envoûtement na ndako mobala asunganga koswa na butu na moi mama Irène nini ezolandanga na butu nazolota bamari de nuit na ntongo na mobali toza na guerre nazolelanga binzambe natambolaka na kindumba totamboli na kindumba mais na kindumba ya kindumba oyo tozosala ya façon nyonso mpo tose retrouver tozwa lipa ezalaki facilité mama Irène pasi likolo ya pasi mama Irène eyaki kosala ke nazokoka su kofuta ndako te mpo na bandeko na ngai mobali a changé comportement ekomi vraiment difficile mama Irène bandeko na ngai baye kobimisa bango na ndako ntango babimisi bandeko na ngai na ndako mama Irène esali ke bandeko na ngai bakomi kolala na permanence bandai kolala leki wala ndinga na nsima azalaka mwa orgueilleuse mpo na ye kolala na permanence ezosupa ye ayaki kokende kovanda epai ya bakamarade neska akende kozongela suvi ya kindumba mama Irène na kindumba leki nanga bandai kosala azwaki malade nayaki kopedre ndeko na ngai ya mwasi oyo alandanga susu akufaki esali ke nekar ya 1 année 6 mois na perdre mama na perdre susu petite sœur mama Irène ezalaki facilité mais baleki nanga mibalo bazali na permanence bakendaki na bana na biso ya mapasa bana ya leki na biso ya suka bakundimaki balara na bango kuna bakomi na bango kosambela nzambe aye kosala biso grâce na nzela ya kosambela toye kodécouvrir ke moto azotungisa famille na biso eza bana ya leki nanga oyo ya mapasa mibale wana esika nazwelaka bamama ndako ya kofutela papa lopango azalaki ndoki ye moto apesaki bana wana kindoki bana wana batiaki maladi na nzoto ya mama mpo mama na biso akufa bana wana mpe bakotelaki susu leki oyo alandi ngai akizongelaki ndumba baenvoute akufa susu na ndenge wana meme bana baningisaka libala na nga ntina lotaka bamari de nuit eza bana ya petite sœur nango oyo ya mapasa bato basalaka biso bongo mama Irène ezalaki facilité bana wana bayaki kokima bakoma bashege mama Irène mena ote koapprendre moko akufa ndenge nayokaki epai ya petite sœur na oyo aza mama na yabi ke bayebisaki epe kaka ke moko akomaki kuluna bakataki soki mashede soki ndenge ni mwana akufa me talaka tokufela mwana me tozoloba toyoka seke tomona te mama Irène eza facilité yango wana omona mosusu na poto alataka na ye kitoko te aza na ye dépassé bozoseka ye mama Irène eza na bato mosusu esika bimela eza esika ya pasi avivaka na ngolu mama Irène nakomeka kobondela nzambe aye kosala nga ngolu mikolo nde namoni mobali nanga aye kozonga motu bolingo ezongi relation ezongi malamu na kati ya ndako mama Irène aye kopesa nzambe merci mpe bandeko nanga ya basi na nzela ya kobondela mama Irène moko akomi na fiancé ya pasteur
pasteur wana oti kobimaka alobi awa alingi leki na nga azwi quand même bango leki nango abota mapasa oyo bana bazalaki na kindoki quand même mosali na nzambe andimi avanda na ye mama Irene naye kopesa nzambe merci mpe kotalisa bato basekaka bato na poto ke aza na eloko te tala ndeti motu ndeti nga mama Irene nakozala ndeti na nini bato bauta na vie ya pasi bato basufra bazali mama Irene na libala eninganaki nga na ya poto me nazalaka na bisengo te yango wana bato mingi baperda bafamille na nzela ya ndako ya kofutela bayebaka te mama Irene ti mama kufa toyebaka te tata lopango moto alia mama na biso na bana ya petite sœur na biso ti leki na nga akomaki ya mvuta azongelaki ndumba toyebi te keza baja tata lopango na bana ya leki na nga ti na bimaka na bamari de nuit bana ana makambo ebima kuna ntongo basambelaki bango babongoli mpe mitema te balobi me bakimi kaka na kindoki na bango ke bango na tata lopango nde baya kokushaka nanga lokola mari de nuit na butu mama Irene eza facilité na nyonso loko ozobeta masolo lamusa bana na nzambe bato mingi na vi bavivaka na baproblème oyo atambola mabe asenga nzambe pardon mais lokola akutamaka na baproblème na vi na ye amona konzie pardon na ye nzambe nanu ayoka te nzambe aza juste nzambe esi alimbisaki me tala kozanga lopango tala bandako ya kofutela mama Irene esika nazwilaki bamandako papa lopango ndoki aprofite na bana lokola tozalaki mpe na yesu ya makasi te na libota asakanela libota na biso mama Irene yebisa bana nzambe ntongo bozokezwa bandako ya kofutela fo koyeba kobondela bandeko na nga bandako afutelaka ya Kongo te na bandako ya kofutela ya poto ezalaka mpe na milimo mabe mingi bazwa bandako na poto abando kota ndako wana mosala ebeba sante ningana peut-être otalaka banoko batata mwasi meme na poto misala mabe na bandako tozozwa eza mpe ebele mpona kosunga communauté kosunga bana na nzambe peuple de Dieu ndako nyonso kozwa ata na poto ndeko nanga avokota tia makila na Yesu Masiya pourtant eza mauvais mokili eza na barealité nango ndeko na pasi ya kowamaka na motema sepele kaka sola na biso po tosungana eza pasi epesa yo courage ndeko nyonso oyo otambolaka mabele pase na yo ekanga yo na nzoto kovivaka na lepase te nzambe alola apesa yo kimia na motema eza na bato mingi basala mabe lelo babongola mitema bakoma kosambela me bazokutana baproblème ebele na vie mpo na bango nzambe nano alimbisa bango te tobosana te nzambe na biso aza lent na colère riche na bonté aza juste mpe fidèle soki alimbisi yo abosanaka parceke aza mokonzi na bakonzi aza na intérêt ya kokosa yo na ngai te mpo topemaka na souffle na ye yango wana bandeko na ngai koyoka lisolo ya ndeko oyo ezali pasi aza na makambo ebeye na motema yango alingaki abimisa abeta lisolo epai ya mama Irene mpe pesa mpe yo nanga courage partager video oyo s'abonner na Irene Masiandoki TV like video nzamba lola abomba yo soki mwana moto azongi te tokutani susu mbala nsima mpona kobeta masola solo aubergine elekaka te tozosalelaka proverbe 19:20 mpo esunga yo nanga na suite ya vie kolo asala bino bolamu tokutani mbala nsima bizu bye. Shalom bana nzambe mama Anisunda ayebani na kombo ya mama Daniel na elisusu na babiju kitoko ya qualité a bien aimé tala bracelet oyo lingaka ya minene tala koto yo bracelet lokalitoyi na bague na yango bien aimé tant tozo kende na ba église na ba séminaire tozo kende na ba fête olati yango nzoto pepele tala radku o bien aimé nanga chez mama Ani qualité tala radku ya mbisi na biloko matoyi na yango tala basotoir yokolo sotoir omoni qualité chez mama Ani Daniel chez mama Ani Daniel bien aimé nanga biloko matoyi ya propre tala ozali ba serso kolo serso mama na biso Irene Masiandoki tala tangu ya lata yango ndenge apesaka goût bien aimé nanga tala couleur nyonso okoluka tala ya doré yango tala ya ba orange tala ya ba jaune benga kaka mama Ani Daniel okosepela bien aimé tala biloko matoyi qualité chez mama Ani Daniel tala ndeko yo lingaka ya mike bacheli biso na ba bracelet nango ozomona couleur ozomona qualité bien aimé nanga yo po lingaka no bracelet ya moko pe eza nango ya minene ya mike ezali bien aimé nanga tala eloko litoyi
ndeko na nga yokolo biloko minene tala bracelet otie na loboko bakotuna yo yaka chez mama Annie Daniel. Numéro na ye ezali nini ezali 0751 13 75 33. Bien aimé nanga tala musoyoka ki bien te okipe ko benga mama Irène Masiandoki na bandoli lisusu 07 51 13 75 33 na suka tala biloko matoi. Bien aimé nanga biloko na lola ezate kuna eza kaka louange na adoration yango tango toza na bomoi bien aimé tala bag bien aimé nanga tango toza na bomoi tozosalela nzambe tozalaka propre na libanda pe na kati qualité chez mama Annie Daniel. Benga yaka ba mama ya qualité ba bijou ya qualité chez mama Annie Daniel. Bye bye.